Voilà, un grand merci à vous qui vous suivez votre humble serviteur ya Denzu Luzitu. Merci na bino nyonso bozozwa temps ya kolanda ya ko commenter ya ko liker na tous les deux plateformes nyonso oyo to saeli bino na Telebanda et na LMP TV. Yango to be na bino ke benfo nyonso bokozwa yango na LMP TV. Kuna na Telebanda to kenda to talaka ndenge toni bondonga kataki dance ndenge ya mbala lingaka azala propre ndenge tatanguti oto bengi José alinga kopesela donc yango to tikeli bino bongo na Telebanda yango raison pour laquelle lelo ya Denzu Luzitu azongeli bino lisusu na banda kupambate apesa biso kaka benfo pambate toyeba na kokobo mai boni mazali koleka na mboka pe lolenge nini esengeli totambola na mboka bapaya. Est-ce que mboka bapaya nde pesa meli biso bientôt yaka moka par ba conséquences yango lelo te ndeko Denzu Luzitu azongisili bino lisusu invité moko obulandaka le temps en temps oyo alingaka ko contredire biso na ba paramètres nyonso pambate yazalaka na posa maimaso makosala manamboka to salela nde bokoko. Est-ce que bokoko nde yango ezali bokasite ya moto moyindo upa yango na manaka maso oyo bozwami na kolanda biso na nzela na singa ete boyeba ete oyo azali moko alingaka kopesa biso ba facteur oyo esengeli to salela oyo to bengi surtout na langue maternelle. Raison pour laquelle il y a des Luzitu na plateau avec notre invité oyo to bengi bongo Tata Ngunza. Tata Ngunza mbote na yo. Matelo mingi mopanzi sango na bokoti sibiso na iki ya libengi ya lelo yambo ya maso bongo mukakozwa matondo bokasi penguya ya tata imonisa maki na fumu kimbangu wazali ngunza ya bangunza nkumu ya bankumu mukambi ya bakambi mubikisi ya babikisi pamba te fumu kimbangu égalité na ye na sauver no côté mutu moko ta botama na mokili na égalité ya fumu kimbangu donc azali ya pamba ti loposo ni peza ya yambo ya ko vivre na kati ya planète terre nde biso bana yambo nde mobikisi na biso pa bongo aza ya yambo ya bokasi yango ya kolika babikisi nyonso nde mokakozwa lisusu na yaki mpa vite elenge mwasi wandimaki kosakrifie bomoi na ye kotumbama na moto mpona sango oyo ekoba kino moya lelo mato na bakoko babiso babatelaki baboti na biso babota biso pe biso pe tozobatela sango oyo pe mabele ya Afrika pamba te totikela bana na biso kipwanza oyo bakoko bapesaki makila na bango bolandi bolamu na bana bilaka epai nyonso bozali kolandela biso nganga Ngunza lwankulu antimu Kongo wapi o na kombo ya Tata Ngunza yebani bongo na mboka Amerika bolandi bolamu na bino baso matondo. Voilà Tata Ngunza moko wa bino oyo apesaka biso na manaka maternelle yango na bino baso ete bozwami bisika wapi nde lelo ndeko Denzu azali susu na posa ya kokobo ebele se kokobo na monoko oyo to bengi pena ndingati pamba te tomeka koteta ndeke nde nazali na posa bofunga na matoyi lelo na kimi français lelo nazali pe na posa na saela kibokoko pamba te yango na yebike bozali kozela na bandako. Tata Ngunza vumaki lelo ezali spécial moko to sepeli to sano parce que lelo na yena Bible ya ba téléspectateur Tata Ngunza ye moko la Mercedes ko la camion ya balima na États-Unis lelo na yena Bible tozotanga nyango na plateau na yebike Daniel Kemi na tayi ko bozo na no boaki bino nyonso bana tayi ko nyonso na pe bino bambote bana baba food bana ya tayi ko bana ya about pe partout au bozo mina paradigme bo sepelaka mingi kolanda ndeko wa bino frère wa bino mwana na bino pe noko na bino to bengi bongo Tata Nzuzi Luzitu wana na pesi kombo yango pe na monoko oyo esengeli ete bakoko banso bayeba Tata Luzitu Tata Luzitu Nzuzi nde wana epesi matondo mingi epai ya José Nguti Tata mbongi Mardoche lisusu asepeli na koyoka na ndingati na yango Tata Ngunza lelo to otanga no Bible ensemble parce que ba lobby te mais bazana posande bayoka mai boni to kolba Tata Ngunza de mission elekaki to monaki bandeko bakomaki yango sengi lelo to pesa ole susu invitation pamba te omeka kozongela biso na libengisi oyo susu to sali yo omeka kolobela biso. Est-ce que Bible nde etindi biso na bolingo yango wana to ndimela yango mabe ezali wapi pamba te bino bolubi kaka ke il faut tozongela nzambe ya bakoko na biso matelo mingi Bible kotinda bolingo soki
bolingo eza na ba principe nango moni mokili eza régi ekangameli na ba règle na ba loi nde esali mokili ezala donc okoki koya te na oyo ezali libanda ya mobeko oyo komisa lokola logique na yo moko kaka donc bolingo ekozala bato na bato baza na bolingo yango na bango nyama na nyama azobata espèce na ye rasi nanu yango nde bolingo ya lion eza abatlaki lion na ye aliesa bana na lolenge ya bakoko na ye balion baliaka moni e antilope mpe ye bolingo eza na alinga na bango abatela rasi na ye bantilope mpe alakisa bana etamboleli mpe na bilei oyo bango baliaka donc lion soki asali bolingo akoboya kolia antilope donc déjà akomi na contradiction na bolingo ya tata oyo alingaki lion aliaka misuni mpe soki bongo antilope abite nga mpe nakoma bongo kolia na ngai banyama to misuni donc akomi déjà na kozanga bolingo kotosa tata ndenge asala ye azala donc bolingo oyo toza kolobelela tokeno mingi na vexango oyo bato bakomantaki mwa mingi ezalaki na Deutéronome 13 ozwi 6 okiti ti na 10 kuna bazolobela biso na mukanda bango baye parce que mingi omoni bango bakimaka wa Ancien Testament te soki lelo bana Nouveau Testament par rapport à ancien donc ancien nge boti nouveau donc tokoki te koboya ancien et tondi maraka nouveau parce que ça nouveau par rapport à ozalaki l'ancienneté qui est la sienne moni donc l'écriture wana izape kaka ensemble ni bongo Bible tozongi kuna na version wana to pesi Deutéronome 13 6 à 10 balobi soki bayeli yo ke osambela nzambe oyo bakoko na yo bapapa bamama no bancetre no basambelaki te ezala mutu wana azali mwana no ya mwasi to mobali to moninga to molongani na yo oyo tiaka na tolo olinga makasi to moninga olingaka lokola yo moko soki ayeko koshishote koyebisa yo secrètement kosambela nzambe ya musika to ya pene oyo bakoko no basambelaki te baboti no basambelaki te ezala mutu alibuso yo ya koboma mutu wana babi koboma donc liboko na yo etomboma po eboma ye e boma ye pena pena suka bandeko mosusu bakoya kwa shiri bidi kosukisa kolapide koboma ye moni bible ngo le bibolingo mais bolingo eza ba principe nango eza na ba règle nango yana déjà na nzela bien taillé bolingo sengeli bongo lolenge etambola molenge bongo ezalila donc déjà bango ba missionnaire catholique bayeli biso évangile oyo bakoko na biso bayebaki te donc soki tokozongela to pratiquer ndenge botuni question bolingo ya Bible tini kaka tolingana to pratiquer sikoyo l'ensemble ya d'écriture soit disant sainte wana donc to banane ko lapider ba missionnaire catholique na ngonga oyo tozobela makambo oyo soki bito appliquer sikoyo la Bible yango donc to banda sikoyo nani koboma bayo o baza ba porteur ya message ya colonisateur donc entre autres tous ba pasteur évangéliste ba docteur ba prophète na ba apôtre donc tous les 5 ministères ne baza ko continuer œuvre ya kolalisa baindo ya kobungisa baindo omoni ya omoni Israël peuple hébreu et komaki makambo oyo moni donc baza ko interdire formellement okokite kubelela kosambela nzambe oyo auti musika oyo koko na yo asambela kiti et eza ko s'appliquer na ba nature nyonso moni et lelo mwana lion akoyobota mabi naza na bolingo et na olia antilope te est-ce que bolingo na yo na sens ya bolingo moni donc et ozala contradiction na nature na ye lion il faut aller à l'anda lolenge ya botameli lion donc aza victime ya comportement ezali on nzambe a imposa kati na nature na ye na bandi ba kusosola biso malonga
bolingo ezali kotosa mibeko ya tata lolenge atindela bino bozalela. Donc moyindo azaki moto ya tina le abana kotosa bolingo ya tata pona ye moyindo et atambola na ba directif na ba principe ancestral a honorer ba ancêtre na ye. Parce que moyindo aki ko sambela bonzambe ya bapaya abeli dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Nzoka bonzambe wana nde eye na malédiction et na bututu. Ne esali biso lelo tokoma ba esclave. Lelo tokoma lelo ba biloko o ezanga tina vedi ba chosifier l'homme noir. Est-ce que vous imaginez na guerre na temps otozali ba image nous a ko circuler ba soda ba kele ba ke ni front ko bunda e ba sambela Jésus ba bela Jésus na kati avion ba sambela Jésus. Nzoka mongunya o andimi guerre wana za ko persister balkanisation ya Congo ni bana Jésus. Parce que nini yo sambela sur Jésus. Or na logique na mo faki bango kuti ba sambela milimu ya mabele wana ya Congo miteni wana ya Goma ba oyo ba tangisa makila na bango babelela bango bape bango lisungi po balonga mongunya ba obela susu mongunya aya lisusu kosunga bango yako yapo na defect na bino. Da omoni ke mutu mundu déjà bandi kobeba butani bandeli na libota yango moni il faut lelo institution président parlement sénat et ba épargner bana bayindo na ba danger oyo na ignorance oyo pambate ceux qui bazo tika bokonzi ya Congo etambola na milima bapanya bonzama bapaya eza faiblesse pour na bus yango moni na Chine na Ouïghour ba chrétien ya Ouïghour ba semble na islam ba tout ça pouvoir chinois eza ko massacrer bango eza ko veut dire eza bina ko lukela bango diminution ba réduire bango ba lingite évolution na bango pambate ba yebi conséquence oyo kozala ya kosambela bonzambe wana ya bapaya indenge tozolobela bongo tata mama bokonzi na biso esengeli abenga na pambate ezali lokola drogue omoni opium du peuple ezali lokola drogue soki botiki bonzama bapaya et peuple wana nda kosala effort ya nation lokola peuple wana za drogué na christianisme drogué na islam na bonzambe boti libanda nezo kokate koyeba sens ya développement même économique même ya mboka na ye alors kokate kopesa les meilleurs ni pona mboka ezwa tombwa nde komona ite yango tolobelela. Donc bakotia ba ingénieux ba mécanisme nyonso ya ko épargner ba drogue milango makasi na population pambate pouvoir dirigeant autopona qui a censé kobatela bana ya Congo kobatela bango na spiritualité et il faut mukonzi bokonzi ya tata eya oyo ka baloba que torén vient et biso pe toloba bokonzi ya tata eya ekoya wapi oyo ekobenga na bonzambe ya bapaya lolenge Mao Tse-tung asalaki na Chine na révolution culturelle a bengani ce qui était corps étranger pour na ba chinois lo Chine apesi les meilleurs na monde moni donc dako boya lo chinois azate mais na ile ko ya mayo balanga ba difficulté makasi et Mao a comprendre ki nyonso bandaka na molimo. Alors il faut nan to banda bokonzi ya Congo abanda nan isolement épanouissement ya baye oyo baza ba drogué spirituel o baza ba mani ba bombe spirituel bata kuluna spirituel o baza ko koza bonzambe par-ci par-là pona ko détruire atmosphère congolaise africaine. Donc il faut qu'on isoler la foi chrétienne, qu'on réduit bango presque dans les néants pambate et bebisa mbokate. Donc lelo ceux qui Congo eza lelo Congo tozo continuer car na ba échec boye eza parce que à majorité ba fandi na foi chrétienne parce que à majorité ba foi ba fandi na bonzama bapaya moni nde sali ete moito bimisali kabo ya moko na moko ezate pambate mopaya aza mopaya soki aisuka seka il faut akende ndi bon bazo kumba ba valeur oyo ko sala Congo tombwa na ye ekeni bongo libanda na bantu ozima ngonga ya komanyola passage wana bango moko bami komelela ngo pambate tata mokeli ayebaki fumuki mbangu ayebaki ete ileko oyo makambo sengeli ebima. Donc eza mabe makasi to boma bango te mais to isoler
la foi chrétienne, to isolé la foi islamique, to isolé la foi étrangère nyonso, to isolé bango lolenge soko ke na Dubai omona ba confession chrétienne baza pedi ba tebino na paroisse moko bo sambela kuna pona bino ba soit déjà ba étranger chrétien bokoya bo sambela kuna et idem finil pe bongo Congo o aza bongo symbole ya puissance ya Afrique. Congo o azali bongo aza bongo mama ya baindo Congo, donc sengi bongo ye abanda innovation wana abanda iloko wana ya ko structurer makambo ya ko isoler bango par rapport ya verset na bango moko, donc kokite kotika champ libre to pesa accès na foi chrétienne et quoi bongo ko amvutaka bato kwa bongo kosala misala na toute liberté mateza interdit na Bible bango bakumba bakokite to kokite kosambela bonzambe ya bakoko mosusu to sambela bonzambe na biso pambate moyindo azalaki bongo mutu ya mayele koleka mokili mobimba, mais leo moyindo ko mutu azoba azokoka même pas même kosala même elamba ye morala nzoka histoire ya textile e bani bongo na Afrique moni. Donc ngonga pene koki na bazamba Kongo aza nango ma kosala kiridante eza pasi parce que totiki bonzambe oza génie créateur oza bongo invention pour na biso ngonga ekoki tozongisa bokoko nde yango bonzambe nde bolingo pour na biso matondo mingi na kolanda tata ngunza mage explication ezali mulai ba question ezali ya biso ba réponse ezali ya tata ngunza na yango na manaka o to bengi na langue maternelle nde tata ngunza asili ko limbola biso pamba te to comprendre yango ya dinzu avanda ki kimia mais na kati wana tozali na ba sous question oyo mazali ko zongela tata beto oyo mokonzi wa baindo esengeli baindo to telema. Voilà yo moyindo na mboka na poto maimaso tozali kosala toyeba ke mundele azali koyeba pa azali kokontrole mais na mboka mfilika oyo mabele wapi epai biso baso to uta nde mutu azaka na liberté mais ba condition de mutu bomaka biso yango réalité maso lelo tozo réalité ya tata ngunza avant au contester au discuter comprendre nanu oyo nini bakoko basalaki oyo nini bankaka babeto babundelaki mfilika yango na kolanda mingi ndeko denzilu zitu nde bokoyeba pe lisusu kozwaka mai boni esengeli to memela bana surtout na bamboka tozali tata ngunza olobi ebele bandeko balandi ni explication yango ndeko denzu azali pe na posa ya bana na beto baso bazwami na mikili maso ya poto na mikili bya mindele nde ba comprendre nini tata ngunza azali kopesa mais lelo na maso lobili pona Fumu Kimbangu opesi explication moko ya bien mais na 4 ans tozimwa sous question na 4 Fumu Kimbangu aza patrimoine grand patriote na Congo c'est que na Congo aza na ye négligé yango pe ba condition msusu tozoko ko régler ngote parce que nzambe ya bakoko na biso nde aza na ye négligé. Ngeta opisi déjà réponse. Non, biso to pese to poser question. Donc question a déjà même kana réponse matin ngota nzito pesa biso maloba. Yangeta ezali bongo donc ceux qui déjà au négligé maman oya boti papa oya boti papa baza ba porte et démission mabeto malamu na bango batikali ba boti na yo. Donc ba autorité na butu pe na moi. Donc okokite kokata balien na bango moni lelo scandale ça l'église catholique pédophilie ba abus sexuel na église catholique est-ce que soki dia mukolo moko ete parlement moko Europe efandi ba isolé to ba pesa Congo na religion catholique chrétienne te poza ya bango na mabe na bango azaka ya bango baza ko evrer kaka ensemble na bango baka ne papa zaka influence ya ba problème oyo Italie Europe Italie l'opposé pembe donc biso to identifier Fumu Kimbangu te par rapport à l'église kimbangiste to za Fumu Kimbangu te par rapport ya babi moko ya mutu moko songolo pakala o paza leader azolobela sango oyo mais to ta Fumu Kimbangu na munene racial na ye na munene ya loposo na ye yani mutu moko te asala makambo Fumu Kimbangu asala donc message ya Fumu Kimbangu c'est ka libération ya l'homme noir ndeye aza mvuluzi ndeye aza mulakisi nzela Fumu Kimbangu moni donc Fumu Kimbangu aza inévitable donc le biko na biso ekoya kaka na reconnaissance ya Fumu Kimbangu o azo kangisa biso na bakoko na culture na biso matériel ayeka kozongisa mai o ezalaki donc kopesa mukongo na religion africaine futuka Fumu Kimbangu kopesa mukongo na tradition na culture
africaine eza bon kopesa mkongo na lobiko na biso ndio moni l'homme noir atangi ba kelasi nyonso ya mokili azwi ba diplôme nyonso alobi ba nkota ya bapaya nyonso mais lelo Afrique na chique mondial botia niveau ya Afrique to ya africain ezali wapi na bas de l'échelle kaka na COP 27 awa izosalama awa na nini Égypte donc Congo aza pays solution Congo aza vie ya mokili mais répression nini to lifuti nini Congo aza kozwa moni na retour Congo azoboya même ko kende ko kata bazamba ne po asutire et nini pétrole na ye pa madiso akati bazamba ne ekozala susu makasi mingi donc pollution ya nature eza bongo ba pays riche Europe baonde bato na ba problème climatique au mokili eza nango baonde bato baza na la base ya destruction ya planète bango omoni mais lelo Congo azokozanga ko imposer ba douane pamba te aza faible po apesi Fumukimba wa Mkongo donc tokwa makasi na reconnaissance ya bobiso Fumukimba aza biso pamba te chaque sauveur ayaka ko faire identifier na race na bino fo moko na bino aya kotombola mongongo asala makambo ya différence na lumière ya makasi bomona ke wana za biso tolanda ye yende mulakisi nzela donc Fumukimba nde topesa Mkongo mo kakozwa na ndeko moko tolanda ki mission mbuta ndala babena baba pa ya Jackie mais mbuta ndala tata ndala Jackie ndala mukakozwa azali molobeli na mboka Congo mukakozwa tuka nazolanda ye finition wana tuka reconnaissance wana to ndenga za ko prôner déjà la foi kimbangiste wana watia Fumukimba umbilili kolata yango donc to sala ba ya liboso to tomba Fumukimba to pesa Fumukimba esika na ekoki nde na retour na biso zibongo eza bongo tomboa eza bongo récite na nyonso oyo moto aza na likaboni akosala donc Fumukimba azali récite ya bahindu même sur plan scientifique sans Fumukimba toana résultat négatif moni sur plan économique sur plan spirituel Fumukimba aza résultat positif pona bahindu. Voilà, vraiment longonya mingi na tata longo kimabeni ya zoibungu na Montréal pe na tata wabiso mbia vanga mpongo en direct Angola na menonge ye atila kabiso ba TV pena pamba te basila kolanda biso TV ya 92% talaka na niveau Afrique nde na menongi tata mbia vanga mpongo ye atiaka TV minene na ba konzi na ba soba na ba regroupement vraiment ke bango nyonso bazwaka ta mingi ya kolanda tata ngunza elongona ndeko benzulu zitu yango bambote wa bino baso bana ya menongi vumake matondo mingi topesi bino en direct ya mboka mindele oto bengi Amerika nde na yango boyeba kaki nde na menongi place mbala kitoko ezali nde na menongi place bitabe ya kitoko ezali etabe États-Unis okosomba ngo 10 place omona kaya place moko mutegezala kitoko nde vérité wane komate mengai na yesu bino na nzela na singa na yango ete tata nguta sokala bito salela bukoko soki ozoya na poto oza na visa ya kaka ata na lilala moko somba ya mundele lia po mona différence wana exemple kana pesi yango tata ngunza olobebele bandiko baso vomaki lelo émission ya lelo ezalaki kaka tobongisaki par rapport ya ba o ba komaki yango naza na posa ba comprendre biso na maso o tozali koloba lelo Fumukimbangu opesi réponse na question totunaki Fumukimbangu bazwe na tendance bele lelo bakomi komona ba représentant o bazali kota mu église kimbangise bantu nde yangwane komi ko bebisa personnalité ya Fumukimbangu fallait biso baindo biso bana ya Fumukimbangu fallait netozwa Fumukimbangu na oyo biso alakisaki biso na oyo ba mindele basalaki ye na oyo biso tomonaki na miso mais biso siko lelo tokomi kotala batu tokomi kotala ndeko denzu tokomi kotala tata ngunza ya kolobila Kimbangu Kimbangu oyo ya asalaki akendaki nde batindaki na le plan physique alakisa biso ndenge nini biso baindo tokoyi kozwa bukasi nde ezalaki bongo parce que lelo na biso tokokende na ba facteur tokende exemple moko pamba te tozali pe kosalela ngomba tata ngunza na mangomba oyo totunaki na question ya bapaya marke na ndenge olobi na mangomba wana ezalaka soki bakoyamba mukonzi moko be bakoyamba représentant moko kolike okomona
basalisaka ba fiche wana na manaka ya poto o to bengi ba fiche basalisaka ba flyer na anglais nde pamba te balekaka kosala o to bengi ba publicité po population esa nini eya mais lelo soki toke na baeglise oyo ezali ke lelo ba armée disali bayeba bagimbangise ba catholique bakoki kozala na activité ya monene okomona ngo te basalela flyer nde c'est ça place tatango nazo komema biso. Tu comprends? Bon, wane ezali nango epesa polémique te eza exemple auto vivaka. Yebisanga armée disali c'est ça sa convention bakabuli ba flyer. OK, jamais to mona yango nanu te. Ça va tata ngunza wana to leki. Lelo soki to kozwa message banso ba nganga ya nzambe auto bengi bangunza bazali kopesa biso. Yango to lobi na se po sala commentaire comprendre nanu nini tata ngunza mazali kolobela biso pamba te tozala na nzela tata ngunza namoni pena émission ya lelo bande ko bakomi kolanda biso sikoyo kosambela nzambe ya bapaya lelo tokoki na biso kozala na église kimbangiste tokoki kozala na armée disali tokoki kokende wapi sikoyo conséquence nini oyo ekoki koyila biso mpona kosambela nzambe ya bapaya matondo mingi lokola tuneza bonzama bapaya ki mopaya bon kumbangi bible tozo na bona bible ozwi kaka réponse wana na bible ozwi Jérémie 5 17 19 dans Jérémie 5 à 19 Jérémie ouais Jérémie 5 à 19 au mona kuna ba lobi nini Jérémie combien pardon 5 à 19 5 à 19 kuna ba lobi soki pasi oyo eyeli bino parce que bosambeli bonzamba bapaya na mboka na bino ende bongo pasi oyo eza koyela bino soki lelo difficulté na Afrique ezali zaka raison moko pamba te tosambeli bonzambe ya bapaya donc bonzamba bapaya kosambela yango conséquence na nza bongo pasi oyo tozomona inconscience oyo pauvreté oyo évolution bozala te bokozala kaka na kowelela na entre bino na bino e bokozala kaka ba élément nuisible entre bino na bino e bokokoka te koluka bolamu mpona bino bino moko bokomi boma lisusu donc botutu wana pasi wana pamba te bosambeli bonzambe oyo eutaki libanda nde lelo etiki libebi na ye na mabele ya Kongo mpe bongo Afrika. Donc passe au tozanango ezaka raison moko eza po tozosambela kino lelo bonzambe ya bapaya nde yango eyaka kobebisa epesaka pasi pe babi bokozala baumbu na mabele na bino. Voilà lelo Afrique toza ba esclave na ba propre pays na biso ba loi nyonso toza kosalela. Donc eza ba loi oyo loposo pembe Occident aza ko imposer na ba dirigeant na biso. Donc même mabele ya Congo, même minerai ya Congo. Donc ba fixation ya ba prix ezo dépendre na ba dirigeant na biso te, ezo dépendre na biso ba africain te, et dépendre na bango ba impérialiste. Na to comme ba esclave mais na kati Afrique. Ndenge bozo sambela wana, ndenge bozo tangela wana, ndenge o bozo salela nyonso bozo salela, eza bongo laboratoire moko na Occident bafandaki babongisi makambo baye kotikela bino baye ko imposer bino na ba domaine nyonso. Donc il faut toyeba ete situation actuelle au Afrique azanango za ba conséquences ya bonzama bapaya o tozo sambela. Donc pouvoir dirigeant ekoki te kozala ye moko na kati ya bonzama bapaya. Voilà ba conséquences lelo et Afrique aza na pasi wazo ko même pas ko pesa même l'otili qui courant au ba barrage ya makasi ezali ba ko kate ko pesa même courant pamba te ba singa courant ba câble ya courant yeta zo sala ngo ana connaissance ko sala ngote et siko ni ezangi asala ba singa courant ni ezangi nebite même na maya zo zanga mon nzoka ye azana nyonso Afrique ba pesi nyonso mais botutu wala tusikali nango. Donc comme esclave moko tazala malamu, esclave moko te avivaka na ndenge na ye moto azo vivre na dépendance ya maître na ye. Donc actuellement maître aza mundele, ne tozo vivre par rapport ya maître mundele. Alors tokozala kaka
na se ya mesa ndenge Jésus a lobaki moni na Matthieu 15 24 donc Matthieu 15 22 23 kito mona mwasi wana Samaritain ye aosenga lobiko alobi bile ya bana bapesaka bambwa te donc baconsidérer bétranger nyonso o baza hors la foi chrétienne hors peuple hébreu hors Israël donc baza lokola bambwa bachien mais moi c'est na ndima habita ata bilei o bapousse ekoi na se e bana pe ya mbwa baliaka donc biso tokozala bambwa te bana mbwa te moni donc Jésus aza les bienvenus na bana lupos oyo azwaki la race blanche donc biso fumuki mbango aza na centre poto longwa na pasi o Afrique aza nango donc pasi ya Afrique eza kopesa bancetre mukongo kopesa bakoko mukongo et Afrique ba privé na évolution scientifique pambate la connaissance scientifique ça ne vient pas de la physique c'est la spiritualité approfondie ya moni bango ba sécuriser ba connaissance secrète na bango ok na foi maçon ba illuminati donc ba isolant ba limi ko tuté okota moni ata otengo comme na sommet okota na epalité oyo bazwaka mabele ekoma ebende ba koyebisa te ba diode ba sala ngo ndenge nini po ekoma diode donc ba kolakisa ba boyebi wana te pamba te mwana ya mbanda akosuka kosakana na salon mais na chambre ya parent moya kota ezati pamba te aza mopaya omoni donc ngonga ikoki na biso tolongwa na ba conséquences bozamba bapaya ndekumbi pasi kwa Afrique lo kanga minango mato voilà matondo mingi na kolanda biso pena na manaka pamba te batambo zali kozwa ezali facilité na yango yete pona kokende na suka ya kosukisa maimaso tobongisaki pona bino tozali bongo na dernière question na biso ya tata siko tata na nyonso tolobi contradiction ezali te contradiction tozwa yango na se principalement epai ya tata Mbiya Vanga bino nyonso benga basoba wana ya menongi pamba te tozalaki na bango posa ndenge bakomaka wana ezongelaka biso bambote mingi pe na ndeko ya biso maso oyo mazali kotala kote tekniki oyo tobengi bongo na Christian Lebo tata Ngamvu wana na munoko wa mboka nde kombo na ye yango wana na yango ete tata Ngunza oyo ezali question na biso ya suka parce que na maso oyo lobi bayindo tozali na biso komona mais poto comprendre réalité wana esengeli ki to comprendre siku tata Ngunza question na biso ya suka pamba te tozali na biso kosalela ngonga oyo tobengi tango na monoko wa mboka sikoyo oyo ezali important c'est que to sambela nzambe ya bapaya ou bien eleki malamu nde kotambola na mibeko te oza malamu za kosambela bonzambe ya bapaya te yango tozo condamner yango lilo Afrique eza boye yango yo tozo kufa na ba mer voilà totala ka TV yango tozo kufa na ba mer Méditerranée yango lilo tozo kufa na banzela ba Brésil yango lilo tozo kufa na banzala beli tozo zanga na maya komela yango nde pesi biso pasi parce que ceux africains azui connaissance ya transformation minérale na esili mais tokokota kuna te parce que tokomi na conflit tokati ba lien ya monaki bela église eyekoya ekaka couper des liens avec la famille nzoka mutu na banya mutu ozana mutu ya famille na ye nani nzoka funa na évolution banana na ba famille wana nani pamba te ba famille wana yango ndeti mati komi ba nation moni donc soki de ya muta bebi na racine na famille et muta komi à titre symbolique ka mutu dazaka mutu po moni mutu mais azaso mutu parce que déjà kati ba lien na bancetre na ye na bakoko na ye nde akomi mutu ya kozanga tina akomi kaka mutu kaka donc yendi kaka tukona face la mutu oya pesa le meilleur na ye chaque famille eza na makabo na ye mutu kabla ni makabo na makabo kabla na chaque famille nde ensemble wana mona kisaka piaka exemple moko équipe nationale bana wana bazana ba parents na bango abota mina tala na libota so da libota a sécuriser mwana te na kosakana bakati lokolo ba sakana akomi tengu déjà nation et perdre comme des moutons à la grand joueur lobby mais famille sécurisée était donc famille a responsabilité les lo oyo to banasu kozong sa ba lien ba singa ya boyoka ni ba cordon ombilical spirituel na ba famille na ba ancêtre na biso ya mabota poto tombola siko nation congolaise mon na configuration to bela actuelle oyo conférence de Berlin et pesi biso to kena no bongo donc moni lelo importance eza makasi mingi na makambo yo
eza kute kotambola malamu parce que kotambola malamu mpe ezali par rapport à éducation moko ozwi chrétienne tout ça ozobanga makambo pedi badresse yo vimo koma no kaka vedi na bo makambo muzwelema mbuku te yango mpe très important moni importance makambo yo ezali na tokeka na bible wana parce que tolobela bonzama bapaya ozwi Michée 4-5 okomona balobi libota na libota race na race bato na bato mboka na mboka loposo na loposo bakotambolaka na kombo ya être suprême na bango ya mobikisi na bango. Donc chaque peuple marche au nom de son Dieu et Israël otamba na kombo ya éternel Yahweh Nzambe na bango. Omoni yango omoni tie tala lelo eloko euti koleka na Grande-Bretagne. Premier ministre moko wana auteki kolongwa Listros aseka 44 à 45 jours amoni inflation amoni crise za makasi a jeter l'éponge a kokite abwaki siko elenge moko a yeko ya russe Sunak d'origine indienne lokola déjà baboti na ye déjà bagarda ki ba cordon ombilical spirituel ba lien spirituel na ancêtre na bango yambo déjà banda musala na bureau na porte na mise batu nyonso afuka na la cérémonie lolenge ya bakoko na ye lolenge ya hindouisme basalaka donc cérémonie hindu ya ba hindu asali yango yamba banda musala na Grande-Bretagne moni siko africain po na ye pratique wana batangisi eza négatif eza mabe donc ba isolé africain aye bate oza bolamu po na ye enjoka ba pratique ancestrale na biso ya on eza soutien spirituel po na biso tolobaka ngo mbala mingi nzete moko te telemaka sa misisa na ye azala na se ya mabele nzete moko te pa liaka na dépendance ya racine nzete mosusu e ngonga ekoki tozongela bokoko na nyonso na yango eza bokoko eza ya biso soki tata mokili andima ya koko basa la pratique wana eza ya biso donc to ya mbango na nyonso po eza ya biso na ebite nani oyo alamba Thomson aliango nyonso ba mikweza laka boko trieme boye na ndako bolambe na ndako na bino ngonga ekoki tozongela volonté divine pour na biso eza bongo reconnaissance ya fomu kimbangu ya ancêtre ya tradition ya ya bakoko bazalaka na ya onde bokoko pour na biso pour tozwa émergence scientifique économique spirituelle. Merci matondo mingi na kolanda tata Ngonza na yango ete ndeko denzu luzitu mawa bino oto bengi bongo na kombo ya tata luzitu nzuzi nde to komi bongo na tango oto lubaka tango ifoini nde na ngonga ya suka pamba te pona kozwa kaka maimaso oto lobi ete to mikope kolimbola bino pamba te ekoka kozwa eyano ya suka yango na maso lelo tozwa kama kambo na biso lokola nzete te omoni ba nzete nzamba apesi biso pe différente ya ba nzete donc tozwaka makambo na biso lokola biloko akolia omoni biloko akolia atoza na nzala te okolinga ozala na fufa monene biloko ebele nde okobanda kolia yango okamwe pe esili nde nzoto ekomi na tranquillité ekomi na température bien mais soki tokomi kozwa makambo na biso lokola nzete oyo ebotaka nango kaka ba fruit mais ba fruit wana moye bolia yango ezate moye pe to ko sidisa makambo ezate donc faut tozwa makambo na biso lokola biloko tolia ko ebike likambo oyo tika swati nasambela nzambe ya bakoko na biso po tozwa solution omoni sikoyo na banda kunde ba difficulté tozana ngo ya mwana donc tokomi kozwa makambo na biso lokola banzete oyo ezokola nango kaka mais ezo produire eloko te tozwa yango lokola biloko tozolia nde yango ezala facteur ya malamu emima kopesa biso na ba conclusion na maso tata Ngonza lobi tozali na commentaire te kaka bana ya menonge nde bato bakomi mingi yango na sepeli mingi na bango pe bana ya Londres bana ya Asie bana ya Europe bino nyonso pe na Afrique wapi bisika wapi
bino banso bozwami pamba te na tina ya kolanda kaka biso na nzela na singa na yango ete maso tobongisaki mokoma lelo matondi mingi na tata Ngunza na présence oyo atiaka awa na studio soki tobengi ye pe na disponibilité ya ndeko tata Nzuzi Luzitu oyo moko azali molobeli wa bino wa vili nde bolinga kolanda mingi tokutani bongo na mbala ya sima bozala toujours branché pe connecté na maso ya bolimbisi mopanzi sango na banzi to komi na suka to épargner bayindo na kolia komela yango eza suka ya makambo te makambo eza odele ya kolia komela ezali donc ici swana opesi batiki moyindo kaka na aboire et à manger yango epesi moyindo azala bongo na retard ya évolution mokili ezokende donc nzete apesi les meilleurs na ye pamba te chaque période tozana ba fruits ezobima na période nyonso donc tata mokili azotangisa te koloba ete mutu na mutu ana période ya chance na ye ya émergence ya tombo na ye donc to soutenir mutu oyo tanga pesi lumière na ye likaboni mona to pesa maboko na bayindo po tobimisa ba fruits wana oyo tata mokili atina kati na moko donc manga na safu bakoyoka na zuwa te bakoswana te parce que bayebi baza bango to ba fruits bapesa bolamu na bato donc nzete moko babengaka yango nzamba te tofuto sa ba millionnaire ebele ya Congo ya Afrique po Afrique alonga na pauvreté oyo baimposa libiso mato na yango tosuki bongo tokutani mbala wasima.